Tomona ko pesa ki message pour na ba comédien. Lelo ba comédien ba okende pe kaka na ko. Baza tetu. Baza tetu na nini. Na ba ba aussi la logola mai na nani mungwa na nzungu. Ba changer. Sikoyo taka za babongwana batika kindumba batika bakisi. Oui. Écran prophétique. Oza écran prophétique. Oyom to pesa ki message wana ke ba comédien ba kolandana. Sikoyo eloko nini ezo zanga po elikambwana et arrêter ba comédien ba kufa susute yo ke oza écran prophétique. Il faut au moins. Eloko ça les aba la prophétie quand elle vient, elle est condamnée. Quand la personne prie pour ça, il considère ça. Voilà. À ce moment-là, il prie pour ça, ça ne va pas se réaliser. Mais ce qui est yo mokozo ça l'effort, au kufat. Ba changer, ba tika kinduma, ba tika ba kisi. Ndenge mo na conseil ba misère profane P5 ba aussi là en 2022 ti likolo. Pour mot de la fin na ngai ezali que Fati Beto écran prophétique et l'ex 2023 abîmé déjà. Mais nazomona eloko moboye elingi se préparer net genre ya comment on appelle ça omoni prophète ndoza bozo lukela nde faïlu maka yoka nano tikala pesa écran pesa écran nga na moni Félix à président après l'élection ekozala mais na ye omona na mona glissement banakala mais na ye omona dialogue. Mais nazo lingelo ko anate mais na moni dialogue na ebio azaka mutakala wana lokiba Congo alokiba Congo alokiba Congo siku eloko kamisa biso mudo break ya libanda bo mutana bakoki break libanda na mama mimi mama mimi mzela amina munene mama kitoko mwana bakimbangisi akosi pe bakimbangisi azakuna de azaki bangiste mwasi kitoko te mutu oyo azaki ni po te bike mutu azami etake bino baba sala nzambe te nudité emodisaka emodisaka est-ce que mutu azani akoki penda ko disons pour encadrer ba ko malédiction a maudit Congo central mais baby si biso ke makamanya nyos de lekaki ya mama mimi na ai gouverneur bonge kobo batindela ngo mutu ekobo yo mutu ça le kobo no bando tindelo mutu ne mama ekobo za lisumu mo ezwaka temps l'état entier lito l'état boke na rendez-vous l'état bolongola bilamba ezwaka temps pendant saint esprit ko lobelo na katikati wana lisumu ekobo mama eza mulai l'état natiki l'état respirer maman mi d'ailleurs na moi ba problème à mon maman na no occupé maman mi d'ailleurs ba problème mais mobile azate yo kanisi ko kanotala mobile na prison za ndenge moko kuna ba pia ba minute otala ba pia minute et tout ça après ba beti aux portes alors sikoyo azui mon papa yi on va tirer ba loka ba nouveau marié ba ngwe ba commander na pibete ba vanda basola na papa na no to wela te mbongo pe kota kota bon on kota na zo maman na enveloppe na wela fidèle chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'air ou nous sommes à Kinshasa sur Congo Top TV. Balobi abonné à biso bo s'abonner bo continuer ko s'abonner beaucoup zala décider toujours na chaîne number 1 chaîne éducative chaîne numéro 1 chaîne Oyo et ce peut la cabine ba source ya information ya solo aujourd'hui je suis avec le prophète de la nation Denis Lesi otoko betane mo masolo mike ozoleka awa na mpoka na biso République démocratique du Congo na ko singa na Oyo azana derrière ya caméra nga invité nanga ya mokolo ya lelo. OK, mbote prophète. Mbote. Bien. Merci na yo. Comme moi poto la lo bani. Wa somo ebiki na bangi yo mama. Suka na ba pièce. Ba pièce. Kasto betani. To betani ngana yo. To betani. Vraiment. Merci beaucoup prophète. Nakimi. Makamura ya Kinshasa. Ça va.
richesse aka bongo continue na le bateau pas te koloba na te to suki wana na suki nous sommes en pleine émission alors pardon na banga yo makasi yo amutanga ya kati jamais vraiment solo ya kati to bedate merci beaucoup tokotina masona biso mokolo lelo prophète oui amonaki yo na inauguration ya IGF après inauguration muta liboso ovandi na kiti wana président kuta vandi na te muta vandi na te ngate muta vandi apeka la muta vanda kapo yo muto yandi kasi nation après président ngai nation muta wo vanda yebisa biso na nuit relation nyoza nango na papa Gilles. Bon, Gilles Alingete, du point de vue familial, parce que Ande Goranga, Mbogana Bango, Awa, Liboso, Mbogana Biso, ça c'est un, Moussagata, Maïndombe. Mais na Kendaki Kuna na cadre Wanati. En fait, na Kendaki Kuna na cadre Moussala. Na Yokitro, na Monitro, na Linga Mona Proché, na Tala Souk Mahambatou, le Bézard, solo, c'est un bosseur. Vraiment. C'est là où je suis parti dans mon réalisation, il y a Sali. Par rapport à Komonaï. Et ça fait la fierté aussi de voir qu'il y a un Sakata. L'Inde, le président Moulouba, le tribaliste, c'est qu'il fallait faire place à Moulouba. Ok. Pour avant IGF, Moulouba Moutazaïwan. Oui, je sais. Mais président, Ayeko Tchaye, Sakata, tout ça, c'est compte tenu du travail. Travail en Inde. En fait, la période Moroboué, Mbongo il m'attaque trop de 16 et comme il y a 20 et no kende. Mais tu as 20 ans. Te ba période où on est kimbango makasto maintenir 20. Oui. Alors Mbongo wana sikoyo président Moto Beta qui est mais qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir? Nde abengi chef akala abengi ba konzo ba sengeli ba compétent. OK. Pour ba expliquer. Amoni ba blabla ba on peut proposer moi bon tout ça la boui tout ça pour to maîtriser Mbongo. Ok. Président PGPV na bakonzia erwana bakei nzongande bakosaki. Ta bakomi kuna mambo ba bisa président mamususu mambo basaleli mamususu. Allez, babete lisolo babi luka mutu mususu. Kana inspectorat wana et pas ni chef wana zana garçon mo aza wana azabuyi. Ba analyse na e ekena buyi te. Wana Gilles. Nde ba yoza Gilles. Yango moni soki muto osala musano ya sérieux nzama automolo kaka vraiment nde bazuye président bengie tanga ko pas président mais solution ya dikamboni abi pianga quelques jours autoriser ngana kota na place boy na kota na place boy na kota na place boy nde ba autoriser 5 jours après ou quelques jours après azongeli président bi bon avant ngana loba il faut tel azala nde bazuye bato nyozo bavandi ya liboso abi muto abomi mboka yo na ye Muta bomi ngokanda bibe biloko ba ebisaki oke batumba na batumi na bango ngote. Ah bon? Ba lekeli yango. Alingete mutute. Ndia ebisi pesa. Batuni mukonzi wana biye alobi ya solo main babi ezali ya solo etumbami upao etumami te. OK. Yo mutu ya koto e mwamba la solo ya solo o ya solo. Abi voilà la cause. OK. Donc et marqua président la niveau mo ka comprendre que était il a fait voilà. Après quelques temps, il a renommé. Okay. Alors, a transformé, a tué Bajen, a engagé Bajen à moins de 30 ans, a engagé 85 jeunes. Or, Banda to Banda, Banambo ke Banda. To Zakana Batua Kala, Bapero. Suko ya yego tia suko Bajen, ba formation. 80 ba côté déjà ba jeune ba sisi ba classe ba vanda misale zate mais papa Gilles félicitations a dit 85 jeunes até bangwana ba papa na ba nyongi hein. Non, il faut pas kende bato bazana pension il faut pas kende et c'est comme ça qu'il travaille à Bongisi à ba restaurant à ba salle de réunion ba salle de conférence à longoli ba kita plastique na bureau à sommeli bango 190 so combien on a ou a en crédit à s'organiser à PC inspecteur oui pourquoi parce que bazo ke de inspecter ba gouverneur ba cause mais ba makolo et ayo moko tango zo kota na bureau gouverneur zo trembler mais siko azana jeep azana prado azo kota aza respecter costume kitoko bureau climatisé tango azo convoquer bato na bazo mona que ouais il y a un chef qui est ici c'est ça l'ingété et c'est comme ça que Dieu le président l'avait fait confiance.
Et ça a été qu'il y a que nous, le président, non, le président l'a fait chercher. Parce que témoignage n'a pas bien. Alors, il y a un monipe à Sali Moussala, à maîtriser l'économie de à Sali Bantré. Pour la première fois, Congo est Sali budget complet. C'est-à-dire que budget de la projection. Mbong Egoya, où il était budget Banda Moubut, Banda to Banda 60. Tilelo. Pour la première fois, budget n'a pas avant échéance. C'est-à-dire, en 2021, le budget en 2021, il y a avant. Il y aurait même président dans le discours à l'Obiang, grâce à Lingete. Mais ils ont menacé trop dans le Belé. Au nom de Jésus Bokeba. Moi, je suis venu l'autre. Oui, mais parce que ils ont menacé, ils ont la soubiété, ils ont menacé. Je sais. Donc, botika lingeta sa musala ba miyibi ba ko lingete mais mutu normal fa lingango azo pourchasser ba mbongo azo kotsa mbongo na kesa l'état yé mon pauvre na kede jour ane pa na yelo ni amalonga pesinga sozo tala ke me vie mbongo tozo salo ko pianga ta 50 minutes ah deni na ozwango wapi salaire yango yo montabo ezwaka ndamo na kata salaire et tombaki ka jour pe ya salaire ndi apesinga moi oh boniko oya yozwaka na France opesanga tozo akakuna epai akabundalesa yoza mudaka bundalesa kolo pasteur ana akaba trop muta somba ba livre 25 000 na matanga ya viembi donc akabela ngape yo somba ngote dans somba ndeni ya za wana ngana ndo somba ba livre ya loboko pete asa akabelanga ya asa akabelanga bambongo ebele yo fuma ndia beso ndimi mutu seke na sinya te ya loboko pete yo so ndimi mutu seke zwa na ba pasteur après Konde ezaye pour Konde akabaka oya liloba mais après yi nde na réveil ezaye na réveil ezaye na ngai na yo pe oh na siko tiri malanga a seke loko ezali papa ilo ngana pesa ba sere na pesa ba sere oh pesa bane na pia ga ba to pasi bon ngaite te yo mtapasi yo mu za bundelo ba bituma bani ya somo ko sa impe mutu moko nani prophète Dodi ipa kabarat yo ba bilono muso ya galango tout ça awa na oloba ko kaba mama na oloba ko le bébé ko kaba pe au monde qui était dernièrement les Zaki les 15 si je ne trompe pas les 15 ou les 14 comme ça on a qui ba donté à sala qui kuna na ofed na ya mako na mona ndaki yango asa ba don mais konde suka pia ka sa mutamona kode que ya don ya bien ngwana au monde tu ba bundale za otinda ba enveloppe ba 5000 mais na aogangati te ngai bo oyo yanga lobite awa ya lobate ngali ngabadon na linga badon ya makelele te te net so kino na ofel na ofel na des prophètes de la kenda bongo na lobi badon et linga makelele te merci beaucoup mais Dodi akabaka bo akabaka na basa badon mingi mais na mbongo na monité mais na nani wana akabaka ngabe na matanga te apesa na matanga contribuaki et puis à salaki moi geste c'est bon yonde vraiment na ndimaka côté na somme to lié non bon eza mbonga kolia te mais il a fait quand même un geste OK d'accord mbonga kolia ezaka neti okovanda bona ndako bo mutatindeli mbongo omoni wana ya différent neti vandi boye mutakotindola enveloppe moi 3000 5000 pas ça vraiment nzamba canzonette konda salaka c'est bon OK kabundi pe asala bon er mobu na kovanda ka boye amoni ba diacre ne bazao au fond la moi 1500 moi dire kato ba passer mobo ya pembe bazage pa na yana ba propre boye ba ya ka moi dans 6 kills ko na papa oza wapi kabinda lesa nzama baxelo mikolo prophète ngandi ma yondi mamutu delo boye seko liaka makasi te kabundi loboko pete na bibi lozala mi na lobi na oloba makamu na e mutu te mais en tout cas côté ko kaba kabundi wana nani na réveillé na ngai na côté Konde ya pe na kobina pe ka ye
te loketo pété. Ah, na lila e tiela ngai lo mo ba zu bina negiste. Non, c'est la derrière caméra. Vraiment pour la bise no ko na ya évangéliste. Oh ya suivi ça. Ministre de défense na gouvernement ya lola. Non, il est fort. Il est fort. Na ilo wa sala maman na kabela ga lo pango. Oh maman ya lola. Ah ouais, c'est un homme bien. OK. Merci beaucoup. On a tout dans la vidéo. Il y a évangéliste Claude Kabundi, Walesa, ministre de défense na kata gouvernement ya lola. Oh des prophètes de l'État Sengabiso. OK. Tout qui est dans ma sonne absolument papa d'Enles. Mais en tout cas, il j'ai fait ma casse. Il j'ai fait ma casse. Bandi maé nanu na oye ke ngai ngana mboko na zao kanti j'ai fondé comme ya moto. Ndo neze. Je moto le gane be memo ya passer mo yoga. To luka morgue. La côté na chef. Ba bengani biso babi awa ezali morgue tenga bite couleur na mona ba miro ezali on dirait morgue. Babi te awa ezali chef. Ndé jour na ebaga mama. Après na ki nde mikolo ta na leki na mona ezongenga nde na yo kota nzonga nde alingete nde na kati. A changer en forme. Vérité. Il chef comment mutu. Na kansaki. Pour personne na kota pour le lot c'est la lumière libanda bato okanga ba photo na lupango bato abongisi mais quand les aïlo ko la non yo bando okota kuna pas lengeta avant que batsa ba lumière wana te non yo kota kana ba lumière ta una luki lumière ba lobinde muta kuna nde alingeti na bien ande ko nango atama bien nde na ke kana comme na binde ko prouver ngai na mona ke ya solo sala musala nde afongoli nga porte nde na ko vendre la kito président Félix vendre la c'est qui inauguration voilà na vendre yango na oki bien moto pe matingai kangi pe photo na kangai ba photo te mais na tikali ka image na za soka nde linga na talent na oki courage quitte merci beaucoup. Un grand merci à l'homme sans dette, Papa Thomas Pombo des Prix France, Bambo Teno Koto Zalim. Pourquoi pas Naya Abissi Nakakisi des mamans sociales. Après, si Bambo Tena Jongade, le meilleur restaurant, et c'est comme moi, Tabel. Bambo Tena Abissi Tebele. Na lobby, c'est là, maman. Soyo Bandi, on va plus nous Ah, na pe si Bambo Tena Churambomba, Moutounot, l'imbattable. Ah, Solati. Na commandant Bellon. Et puis, au début, bakangi papo mon pépé, colonel mon pépé. Kasi bakangi. Asale lote mon pépé azali na ndaku. Babengi babio mutu ne mo bengi ono ndenge za boye zela muyibi moko ayiba nga mutu kana zuya abiboka sikede otika yekuna na nani kuna yasa kenda indako bayo tika mutu ana kuna garçon na yemo pied bambongo ba soda pe alinga mbongo te na sina biso ba soda Congo bana problème on ba roulage bazar au pesi roulage $200 mais au pesi à l'ordre qui tenez-vous prêt vous baba no peso bonnet est-ce que ya ke go bebi ça ba au pesi ba mbongo kuna ba tuti muta ba tuti akufi mon pépé a évité asalaki intervention asalaki ya on a soutenir il faut soutenir. Non, soutenir mon pépé parce que Azalaï non, Azalaï, Batbalo bas assassin aboma batute. C'est une action, un homme d'action. Azam tabo opération, c'est normal. Azala mutumo batuba yinaye pour akanga batamabe akanga banan, c'est normal les amusara. Mais il y a Azalaï Azalaï na été. Yango to senga ba konzi auditorat batala dossier na bien parce que azana auditorat batala bien baza l'influencer par batuté intimité à juge batala on a kati na bango mais la vérité est que batu ibile bazolo mabe ya connaît mon pépé c'est pas bon c'est un homme bien c'est un homme social un homme ya muto abatu ozomona ya za ba raso ya banani azalaka nani race ya banani wazana la police wala mususu akena Elvis azaya ba genre wana de bato social muto abatu bato abatu moko ndeni bien donc nga lila nga pour cool Elvis pe makasa ko yo mais mon pépé a bien nga donc dans ce plan à part intervention à Peniel pe Oliape nani pas mon pépé hein akaba pet akaba mais nakaoyo penda nakaoyo il faut batika colonel mon pépé parce que na général bazaité et puis après ça ordre ba beta mututé
Bon, on a enquête. Non, bato samba, biso toza population, toza bato oyo, tozo goloba, tozo influencer ba juste, mais tozo golongo l'image négative au baba tchango na mopepe. Que ba voler na ba sase oya kangaka, ba kokate ke ko profiter pour ba intimider jury ou ba juste. Non. Juste à la intime conviction na par rapport na ba récit au ezali. Moi, je crois que c'est un bon garçon, c'est un bon colonel, c'est un homme d'action. Oh, tout ça, on a beaucoup de belleté. Basu belleté, bato bongo ba belleté. Donc baza tout le monde makasi, bato esprit que ce gars esprit au kangayo. OK. Donc voilà, et donc mon kena ko loba na ebi que ngana le kana pe auditorat na ebi que bako tenir compte ya belément au peu population azolo. OK. Bato bazo influencer quand assassin aza non. Mais pas un assassin. Voilà. Merci beaucoup, prophète Denlesi. Prophète Tokinelamaso Labiso, Baningam Subaza Babouze Labiso. Prophète Denlesi. Tout le monde a qui arrestation, il y a gouverneur, il y a Congo central à Toumatouboana. Façon Bakangela qui est, en tout cas, quand même, à sa autorité. Façon Jean Bamimela qui est vraiment, état que yo prophète de la nation, écran prophétique. Et ça là qui est au Kokanga monte a problème té. Kokene na mandat d'amener pesa droit. Mais façon même qui est bien été, on a condamné Kiango. Vraiment. Ce n'est pas bien, ce n'était pas bien. C'est un gouverneur en place parce que conseil d'état Zongisa qui est en place, rétablir ça qui est bien que dans notre poste mais c'est un gouverneur en fonction. Il fallait quand même du respect, makolo et puis na moto, il avait des véhicules, il moyen à taxi, donc c'était pas bien. Ça c'était pas bien. J'ai dénoncé ça. C'est pas bon. Ça a passé. Non, ça n'a pas passé. À tout c'est bon. Amutu malam. Amutu malam. Ah. Yo kwa ndio kumisa sugu ya atu. Atu amwana malam. Na iboza mpandi kuna ya Jantini yoko misuna atunde. Atu aba Congo, Jantini aza meilleur gouverneur, ba bimise meilleur gouverneur à Congo, mona onte. Mais ce qu'on a ba Congo kuna balingi te. Balingi te nan. Babim atute. Atu aza mutu malamu. Amutu malamu. Amutu malamu il faut batika ye. Oyebi siko mutu azui aza ko lugela nga ba problème. Oyebi. Na ebi aza ka mutakala. Wana lokiba Congo alokiba Congo alokiba Congo siko eloko kamisa biso mutu break ya libanda bo mutana ba koki break libanda na mama mimi mama mimi mzela mimi na munene mama kitoko mwana bakimbangisi akosi pe bakimbangisi aza kuna de azaki bangisi mwasi kitoko te mutu oyo azaki ni po te bike mutu azami etake bino baba sala nzambe te nudité emodisaka emodisaka. Est-ce que mutu azani akoki penda ko disons pour encadrer ba malédiction a maudit Congo central mais baby si biso ke makamanya nyos de lekaki ya mama mimi na ai gouverneur bon kobo batindela ngo mutu ekobo yo mutu sala ekobo no bando tindelo mutu ne mama ekobo za lisumu mo ezwaka temps l'État entier l'État boke na rendez-vous l'État bolongo la bilamba ezwaka temps pendant Saint-Esprit a kolobelo na katikati lisumu ekobo mo meza mulai mission na biso mokolo ya lelo mais tomoni gouverneur a tout à disons à soutenir le chef de l'État toni moi ba makadami na non à tout eloko ezoboma ye eboma ki ndenga sunga ki noko wakenda CNPP noko ya président Félix oya mukongo wana nani Félix Amuluba mais noko na ye azali mukongo nani oyo demona semie nde ye moko amibengi noko ngai boyo bango te Félix a noko na ye mo alubi a noko abi ba noko bato ba Kongo nde baza ba noko ya baluba alors abongisaki 50 centenaire ya bakimbangiste. Oui. Il a beaucoup soutenu ça. Et puis, bah, voyage, c'est ma mère, sur ma madis, ayebi ko yamba ba mikonzi. Azana ma frère moko ya ezalaka wana ya fonction. Mais ndé ngwana ndé ba reprocher. Wana eza contre provocation, contre peut-être nani. Mama ye to sani to tika ye.
Kimbangu est église monene oh lelo église wana ils ont soutenir les autres soutenir chef de l'État. C'est normal ceux qui moi dépassent les alliés à quoi ça dépasse pour Namboka pour Kimbangu, c'est pas un problème. Moi bilo bako reprocher à tout kayangwana. Peut-être ayambi mère moi dépasse ayambi moi nani mais aza maman na biso. Maman Denise maman ceux qui ba yambi malam même Olive Tanga zaki bazako yamba ba gouverneur. Mère aye moi pio dit que tia maman moi eloko na maboko. Ce n'est pas un problème. Bo finga atu bo boma tout likolo ya bolamo ya hospitalité akeko tia couleur na ndako ya mwana c'est bien problème. Tant yo ke golela et pas noko pas présent au tala gabi mais a outi originel à Bakongo. Ndeko na bina zo souffrir. Et le bel amukolo. Et le but est que ça la dépasse mais le but est que ça la pété. Ça on ga bongo donc ça maloba mokonzi bako bwakisa ngote. OK. Bangisi bako ya kolele pas président oui ça gouvernement yo za wana église na bino. Atu pas dans mutaki bangisi. Ya wana solo bato wana église na bino qui paye. Ko qui paye le but est que doyi bambonga l'état ti. Ko qui veut dire que moi loko moi ici quand moi eloko ezali ko mona na moi espace sunga. OK. Donc moi je crois que c'est un bon type. OK, siko pour na gouverneur à tout écran prophétique. Azonga. Non, logiquement il faut azonga pour rétablir rien. Faut pas azonga ça. Au moni pour muninga noté kuna. En fait qu'on a eu trophée na États-Unis. Azwa kabana kala ngade na pesa ataba azwa ataba 5 na misu nanga. Ya solo. Oui oui, ngana na 214 trophées na ndako. Oh. Konde il fait un bon travail. Ngandima Konde a réveillé. Konde a église na église à vision mutsusu. Na ndenge na ye ya za kwa batata onda bakimbangiste tout ça. Mais c'est un bon prophète. OK. C'est un très bon prophète, moi je crois en lui ngana ndimaka ye na traitera bien na ye na assistaka na ba stade et tout ça. Totikala bisumi bale totonne sa martyr. Oh, yo notonne sa martyr na kala. Na lobby toza totikali bisumi bale totonne sa martyr. Boseka mnombali. Na respecter yango à part biso mimbale les wala ba yamba la moko ngana sala martyr 9 fois. Ya sala ba 2-3 fois. Donc ngana za go record. Mais ye asala martyr sans publicité. Oui. Batu ba yeka ka ba oya non bato akondene na sepana bango. Ba ya la bango makolo ba oye Mandela ndela batoni sina bango stade na bango bakena bango. Mandi makonde ataba pese nani kutu Arthur Nzemena epse nga kutu ba tourna ki film moko ba uta iso na hélicoptère ba kiti atinenga na photo na konde wewe. OK. Konde ayelinga chemise parce que konde ayelinga te konde ayelinga chemise ezama bende bana la tango lelo na bosani. Ya rolata bato ba pesa ki ya rolata bilo aboeta. Ah ya konde amuda logique. Compliqué. Alada pe rouge te alada ba couleur musute. Oh. Ayelinga chemise kitoko. Merci prophète. Prophète comme dans la table. Na odo zo odo ba témoignage mo ba tundenga mwasi mo boui. Amelaji na yo wana ti a mieux mtu ezali na sebi miso deso boui. Bato bazo combattre konde po anini. Botika muto amuna mboko bato tu basambela kola banzete. Muta na foi na ye. Soki ya te ya yeji. Soki ezu yote e ozo ata mutu mususu. Bo mo funde azo boucher zo boma bato esa nani. Ah. Bonjour on est bon mutu. Ah ba ofunda eti. Ba omosalele ba makita banini. Batika konde na ngaba. Balongo supa no bakomi supa. Tenga bakoka te. Ndete betela kake. E banga te likolo. Ngai kutu ndete betela kaka to ye na yo na makamu no kutu da occuper okutu te. Oh. OK. Merci beaucoup prophète. Depuis Papa Kamere abimi na prison. Beaucoup tani déjà. Si. Pour écran prophétique et Nazana oui, Nazana de près de loin. Mutusuga wuti na pas il faut que temps se réorganiser. Ce n'a que précipitamment na lobby que la moni était pas parce que na ko kendete na numéro na na binda kuna ape mutu na ya kati. Mais na tiki l'état respirer maman mi d'ailleurs na moi ba problème à mon maman na no occupé maman. Maman mi d'ailleurs ba problème. Mais mobile ya zate yo kanisi ko kanotala mobile na prison za ndenge moko kuna ba pia ba minute. Otala ba pia minute et tout ça après ba beti aux portes. Alors sikoyo azu mon papa yi. On va tirer ba loka ba nouveau marié. Ba ngwe ba commande na puberté ba vanda. Asola na papa na no to wela te mbongo pe kota
bon on compte na maman enveloppe na we la pesa nga 3000 ah vraiment na zuna okende na olia ta 100000 professeur kokisa mi écran prophétique et pesi makambo pour aye wana pour amata amateur mona qui na assemblée au mona qui par exemple premier ministre au mona toi azuma poste mais a remplacer nana problème de mboka za otonda kuna ikula le papa oyo nani premier ikula masi alongwa ba remplacer na papa oyo ya série oyo nani oyo aza siko nani le premier ministre actuel comment Sama Lukonde amaele mundele pepe papa pe mboso pe avandi pe na parlement donc ozwa wapi et puis ya matata po oya sena wana nani bati aza na mutu akivu soki pe ya koti na kivu deux personnes ya kote mo baoza na institution te ou moko alongwa moko akota bon sikoyo nana obima nana okota balongola zo vie nani bati po batia nani batia oyo azalaka adjoint na ye kala adjoint na mo akala boye comme nani oui banyoka ezi bazongisa suya du jeu te nazopesa bascénario prophétique oyo eza bascénario prophétique onéglize mamu nalobaka te na néglige yango donc soki kamere ifo akota poste ekosimbaka mere eza kaka premier ministre président ya sénat ou président ya assemblée or côté vie mboso toboyi toboyi na biso vie mboso akolongwa te akolongwa te surtout ndenge nani oyo afingisa esanga ndenge anéglisaki ye wana afingi mpe suna gentini akoka te sesanga etali aya ozwa mbaso ya gorge etali ye aya omona bato ya mikuse bandunda tobimela ye na kati ya assemblée wana kolimwa mboka esanga sanga baje te abandi epai ya nani abandi epai mboso nano baconséquence nano esili te akoti epa ngobila elima akeba nani esanga akeba baplaisir olingo osala bato wana yebaka bato oka bamoïse katumbi ya mutu mode ya prêtre de prêtre masala ngai prêtre de prêtre depuis kala bino botrahisa déjà bango banda kala oya osala plaisir esu te na bato Moïse Katumbi kizala na keba bato basi batrahir okala baya otrahir lisu te Moïse apiri mutu na ngai ete mais bato mosusu basala bamabe kala lelo bakomoya koserachete kosala wango kutu plaisir te tika ya bunda plaisir na kofinga mikolo te wana esimba te basimaka ngobila te basimba mama Denise Nakero te basimbaka abeda su te basimbaka nani basimba ngobila te te so simi bango omona nga na nsima deteta mpe basimba ye te baa bato oyo yebi bato nga na yebi ko merci beaucoup prophète yebisa biso nano concert ya le 26 ya héritier eza comment bon etutani na 12e anniversaire ya NRC bon biso aussi ça fait wana et puis badate ya mabe mais asala ne mosala na ye parce que mwana na ba vitesse à makasi héritier a parmi les meilleurs musiciens les 5 meilleurs musiciens à Congo actuel après fali yé pendant zo serré pendant na ferré na petit na vous avez un projet na fali oh ba village wa te ndeko ne fa comme député nani comme wa moi sur nani Tina Ipopa il faut comme député na côté na misa maindo donc on a foboke kuna fodoke na ogenotika na onotike oui c'est bon propagande après te na ogene propagande to no tonga biloko kuna déjà na côté ya bokoro tozana secrétaire ya gouva ozade ya candidat ye to okene côté ya bolendo ba côté wana ya bango kuna donc voilà ok merci beaucoup prophète mutuna biso expliquer ça bon tout le monde a copié ça qui message pour na ba comédien lelo ba comédien ba okende pe kaka na kosi baza tetu na nini ba aussi la logola mai na nani mungwa na nzungu ba changer sikoyo tanga ba bongwana batika gindumba batika bakisi oui écran prophétique oza écran prophétique oyo mto pesa ki message wana ke ba comédien ba kolandana sikoyo eloko nini ezo zanga po likambo wana et arrêter ba comédien ba kufa lisusu te yo ke oza écran prophétique il faut on le connaît eloko ça les aba la prophétie quand elle vient elle est condamnée
Quand la personne prie pour ça, il considère ça. Voilà. À ce moment-là, il prie pour ça, ça ne va pas se réaliser. Mais ce qui est moutou, mokozo ça l'effort, au koufat. Va changer, va tika kinduma, va tika bakisi. Ndenge mo na conseil ba misère profane P5 ba aussi là en 2022 tilikolo pour batiki bakisi te. Moka obela moutou. Et oui, et en 2022 on a 3-4 ans. Na 4 ans ba aussi là moka obela moutou tout ça. Baza 5. Na moka obela moutou ba net 6 T 6. Bada 6 5 bakiti moka beli moutou. Bano kitanda munda muti osali clip boy 3 vies après 6 mois. Yo makamno le karaté hein. Ngana ni makamno makasi. Congo ekomi mboka moko so ye na kisi olala. Pour le sang. Ba science okil te pe bazolala. Vraiment. Bato ba aussi même ba passer bana ba science okil ba aussi la bango. Otala Facebook te de ba passer ba okufa. On a plus de 3300 et quelques passés ba kufi déjà karawa na corona tilelo. Plus de 3000, plus de basili. Lokola nani. Kola ba kisi. OK. Na ba magie ba biloko. Il faut pas ça attention. Félicitations aye mona mona mwaswana. Daya mado ba to important bangwana. Na gobina ya bien mado mutaliki bango nyoso. Bon na animateur wana pe makasi ba ye mabilo na biso ba ba bien. Pourquoi atike bonka batika la batika tete engezwa eta pour créer ce yamado. A créer son animateur on ezo eta. Ya leader a créer ba musicien mboko yo. Mboko pesa ka communiquer kaka na besoin voya faire au moins na banta 10 000. Va fali 10 000 au moins na ba. Va héritier. Ba ko bima. Va JB. Ah bima, muto go imiter de laisse au mona épée. Là ça filme, ba tourner lenga film mo boye. Déjà oui mais acteur wana ya kiawa. Acteur wana bon, azakal mamlo ngolanga, ausa mangamwa netinga. Film ne si la calamité. Oui ba yawa, naza contrat monene na ba anglais. Ba tourner film ya Denis Lesui, prophète controversé. Ah bon? OK, calamité donc to mona ngo hein. Oui. Ne ba sai ba papa mba sala la vie est belle. Oui. Déjà réalisé par Mindele na Batumwindo. Naliaki déjà. Olia déjà encore oui. Avant filmer c'est là Olia Lissus. Avant filmer c'est là Olia Lissus. Ton film e bando batete kama Olia kaka. Oui. Yonde na Olia osakana te. Nandima na nga côté wana. La souple fort. OK, merci beaucoup to comme na ce émission monsieur Mokoli alelo. Chose étonnante. Nalina kanga miko, nakangi na tebik, nakangi kaye. Chose étonnante. Ken piana mutu prophète Denis Les mais absence ya prophète Denis na mariage ya Ken piana. Fallait azaye déjà. Fallait azayote? Mais fallait représenter ngai. Non. Oh, Ken atina ngane invitation te abosala. To kutalaki epa ya Jimmy Belo mais aloyeka jour à d'autres mais aïb 5 jours à mariage ça tina invitation te. Et pour tout bon c'est que cadeau. Na rien à veste na bon c'est là. Wapion. Et Ali. Oh. Ben ça pièce moi makasi. Mais est-ce que possible que tu que ngo? Ah ngana ya na papa na ya aoyaka. Mogola ozwa ta oleka. Opesa ye. Na opesa aleki na ngai. Wala mtia malamu eh. Ah bongo nzuko leki na ngai na kino boya mwana nga ya nzondo. Na boya ndi. Kena mwana ngati. Tozali na jour epa ya belao pona d'autres jours ngo bon apesa nga programme te na eba isute abengi nga pete bon azali ambrouillé. Soit na fête à boyo que de se présenter ba otio na table. Faut une invitation oui. OK peut-être à bossana. Oui. Mais à petit nanga courage ba mise belé ba balate yo bale. Ba to théâtre belé ba balate bazaka ba makambo makambo. Ba mise belé ba balate. Bongo petit nanga o ya ki voilà bala. Nani ya inosa. Abalate azemi said. Ba o mutu ba. Yete abala mwana na abala ki mwana mona rebo. Abala keti. Apesa ke biloko. Moyo mola te. Atsala mwasi na pesa ke biloko. Andaza te. Abandoze anda bota. Baze beli. Na boyo tanga. Tetanga. Yo zala no nanga pembe. Yo zala no nanga pembe. Na éviter. Baze beli na boyo otanga kombo. Muta bundela nga koti azana azo samba ve mo pepe na belo la boy na nga ke do samba lero
Ok. Nalinga nanga kotanga petit nanga non c'est pas ya petit nanga nalinga osala sala ya tena ndenge ya mabe. Ken pena bale ba jouer ba journaliste ba Vincent bale. Moi ça kala ba bota rekala. Ba bote ba ça ba. Mais renouveler mariage oui, c'est vraiment une tekitoko. Et puis abali na ndenge na vraiment moi mbali na félicité. Abana ndenge na ye ata contribution mo te. Hein? Te azumbongo na ye. Aza patron ya chaîne. Film. Écoute ça va vie belé. Oh. Ça ta contribution te hein? Yana. Contribution ta mo te. Te azui mingi te. Azui mais mingi te. Ya ye moko abaleli moi. Ya ye monde belé. OK, merci beaucoup. Yo so ndimi mutu c'est que vraiment. OK, merci beaucoup prophète. Mot de la fin na yo ezani par rapport à mot de la fin na ngai ezali que Fati Beto écran prophétique et l'ex 2023 abîmé déjà. Mais nazomona eloko mo boye elingi se préparer net genre ya comment on appelle ça? Au moni prophète nous a besoin lukela de faïlu maka. Yoka nano. C'est qu'à la pèse écran. Pesa. Écran nga na moni Félix à président après l'élection et kozala. Mais na ye omona na mona glissement banakala mais na ye omona dialogue. Mais nazo lingelo ko anate. Mais na moni dialogue. Pourquoi dialogue il faut ezala? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc je sais pas pourquoi dialogue ils ont mona na liboso nanga. Mais le président sera président. En 2023 Félix Azarana. Oui, même si tout ça les petits glissements mais dans l'élection ekoya jour eko salema obima. Non ba o ba do poser na ba candidat ba préparer ba tika na ba. Ba tika te ba réduire ne ba frais. Au lieu baby ça net 1 million baby ça ta 200 000 au préparer 2028. Merci beaucoup. Pour nga sona mon lika mo atakate. OK to yebi. Donc o so ya ça mi otangi comment nan. Ya fa. Wana yaya. Te inde za contre makambio so ka wana. Non, nga les a prophétie maman. Prophétie est obligatoire te. Prophétie so ndimi noté ces impositions. Namoni était un écran. Nagendo ko forcer. Fa ilo zate. Namoni était ata suki ya pamba. Namoni te. Ata nani mususu. Tanga kasi. Te no tanga na c'est comme ça de moni fa ilo te. Te mais tanga ba mususu. Ouais juste pourquoi tanga pa yo. Tanga. Oyebi ke candidature 2023. Nani oyebi candidat 2023. Nani mususu. Nani fa ilo postuler. Félix a postulé. Ouais. Nanga pe funa post. Yoko ata linzange ko bimate. Ngai zonet mamoli va tuninga lelo de lesi na postulé c'est maman Bomba. Bomba mbongo bona 2000 mususwan. OK, merci beaucoup. Donc au sepela pe na don au profit pas sala ekuda na ST. Les cas. Tous beta masolo mususu. Ah. O ka gite après sali don papa soldat o baza oyoka ite te oyoka ki o sa sambla nani e ko faire sala nini yo pesis nani kofi ese ngatangi koma ya tena tiblo ba ko ba milambo ba ko ma bilitenye ba ko mando vraiment esa kocha sali penda don o bino sala nzambe bo salati ah bon oh kasiko ah bon o bino ba sala nzambe ko bo ide na nani wan Tena tuni zezana. Et grand pao. Ah, d'accord. Kofi Olomide. Problème te. Ndamba zoloku. Quoi de kora? Ndamba zoloku. Ndamba zoloku moi. Merci beaucoup. Comme ça quand il nous baké Olobate deuxième kills. Merci. Na pesi mbote na Jeff Dad il était un homme fort qui a versé $400,000 pour les dons des hôpitaux banamike bamikolo baya tout ça. On a bien moi 20,000 habité tika wana mbonga bato. J'ai combien? Tena zuite poye moi pesanga. Donc Dad il était à dos de Dieu abeda sur l'homme. Oh ba pesi ba évêque nyoso à Congo ba pesi prix à Grand Cordon. Maman Denise Nyakero, maman wa sanza maki na ba million Kinlova. Na pesi mbote na Jimmy Bosbela ou Gauthier Mascotte. Prophète Dominique Kondé, Tete Ndaï, na maman Rachel Fouta, Maître Turambomba l'imbattable. Commandant Bellon, Djongade, Ketch Loalo, Arthur Nzemene, FBT Paul Fipiko, Djezola Moutalombi, Irène Mokabila na Yumo Kabila, Mwansia Mitenge na Miniki, Mwansia Moussakata ya Pembe, na yena
nani basi basaka na bango tezo saka na groupe oyo okei Irene Mukabila bawela mwasi na ete wana ndeko nanga ya mutamitenge azali yo kanisi ezalaka yo mpona cité soki dorcas okasi ye obandi obalisa miso attention wana eza dorcas bokoko belgique na Henrique napesi mbote epuis mwana biso Keisha Bankir napesi mbote Germano Noble etuboma ndeke Justin Panzu mon ami personnel na longoli mabanga mususu prophète Grace Bachika Kashita Bofunga napesi mbote et puis voilà lelo benda na suki kawa lelo na suki longoli basola te bonane yango mabanga batangaka yo kombo batanga yo vandi na ndako na yo batangilaka yo kombo vanda okomi Félix Tshisekedi ona to jatini ngobila o to abeda sho bato musu pende vandi te okota kala liste o la livre de vite okota bikota kota te mama maboko makasi avandi na ndako na Londres avandi na ndako na Paris na bisale na ozela dilisi da obwaka te esuki wana na yo moko Dorcas. Merci beaucoup la réalisateur na biso Zamba Pamolai. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Patrick Mali, arrivé à la fin de notre émission. Merci. Na confiance, peu fidélité au Bopé Sabiso na Congo Top TV, balobi bo continuer ko s'abonner beaucoup à la décité. Un grand merci na papa Thomas Pombo, l'homme sans dette depuis France. Na peso bambote pourquoi pas na oazana derrière la caméra. Et encore merci na ya abisi na kakesi di bon voyage. Na ibisarabino na émission na ngai bonzambe toujours. Ce qui est soit zongité, tokutani mikolo mizali koya bye et à la prochaine.